oyo te mais eloko moko epousse nga Manuela na kolobela na sujet oyo to solo la nanu mwana mukie boye mwana mukie aza mwana mukie marqué âge mba aza mwana mukie na leki bat donc akoni pas même na ba 35 aza mwana mukie leki pa na biso ya musika ba mama eloko etindeli nga na okende na tout droit na ye kolobela Nathalie na landi video moko boye na mama songi na kuti video bato batindeli nga video wana trop na kuti mwasi oyo Chantal Ibola asali video pona mwana na biso rit leki na biso rit mwana oyo aza presque âge moko na mwana na yo Ornella mwana muninga Chantal mwana muninga marge mama kufa nzamba sali ye grâce azuya ye mobali babalana babali ye famille Meli Masanga mukolo nini tokomela masanga toyoka ke Ornella po Ornella za dia na nzoto libala abeti pena 3 pièces à liputa mwasi ya libala yo na no bali sate yo moko mama Chantal Ibola na vina yo bala mobali bala te me yo mto fiança mobali mwana no ya mukolo nano abala te comment ko yiko loba ba congolaise avant ko yako lobela libala Chantal oza mieux placé te ko yako lobela masolo ya libala premièrement tozalaka mbangu vitesse na kolakisa misap Chantal yo lakisi mwana ya mukie boaza mwana pana yo oye ko kangana no mama na yo okangi mama Marie Misa mutu akufa na ye mutu esa akufa na nzoto se pola obandi ko ya ko sala video moni sagesse tanga lobaka ke bande ko nanga Manuela fingaka te Manuela yaka kaka ko expliquer na ye ko expliquer nde ba vérité ba réalité Chantal ozana problème ya classe ozana problème ya sagesse mwana mukie lokola rythme misam mama mukolo lokola yo ozola kise misapi otelemina no kangi po kanga mutu ndoki po yo moko fozala pe ndoki tellement yo Chantal place okolela ozala ka ndoki ozala misala mabe mais c'est normal mutu akufa oyeko banda ko betela biso lisolo mutu soki déjà sa kufi azala ndoki azala magicien azala ndumba azala nani masumu nende mama Marie Misa me sa kufa donc yena biso si to a séparer na biso donc mutu azana bomo ko swana na mutu akufa te comment yo mutu azana bomo oyele ke osala ba rando ndongo sala na biso ba oyo bato rando okima biso okomi ko sala rando tina mutu akufa mama bato kangi ndoki tellement yo ozala ndoki oza mutu misala mabe Chantal mais c'est normal o vando sala vidéo pour na sœur Marie Misa mutu sa kufa na ye okangi mama wana ndoki soki ndoki neti akufa na zaka ndoki ti lelo ye mutabebi si mwana mama tozala nana toz raisonnera nana avant sala likamu Chantal Ibola il faut zonga tanto ba ke zonga classe yo il faut zonga classe yo il faut senga nzamba peso sagesse comment mutu akufa na ye siko yo mutu zo lakisa mama mukolo za na ba 45 ans Chantal mwana wana mukia bandi visika ozola kisariti misamu misapi mwana wana ndumba mama na zalaka ndumba siko yo Chantal po nini basio bozalaka ba bula ozalaka bula ti lelo kindumba na yo premièrement na 45 ans na yo oyo ko fiancé mobali na 44 ans muninga pesi yo mbongo fiancé mobali copinage fiancé yo vandaka mobali anioko laka yo Chantal avant oya ko beta lisolo ya couple ya muninga ya vie ya muninga to via mwana ya mutu tala nanu lisapi oyo lakisi rich nga siko rich wana za mwana nga etanke yaya etake congolais na eka kozongi solo lisapi oyo lakisi mwana wana Chantal yo balate na vie ozwa grâce wana te yondo fiança mobali na vie na yo boti mwana no boti babala ete ni fiancé po âge mwana no azanango Ornella eza âge ya fiança il fallait ba fiancé nde Ornella lelo to yoka Chantal Ibola balisi mwana zuba diplôme mwana nazaka mayele mwana wana atangi ba classe na ye libala love ezalaka na agité Manix soki sikoyo Manix wana yozo lobela mwana na zimo bali Manix abala soki 3 fois mais yo trésor abicho avant abandana na bibiche potongo trésor wana fiançaka mwasi mususu tanga yo kuta na bibiche a fiancé bibiche tanga kuta ni susu na yo Chantal o fiancé ye kasa sali pe mabala ka misatu ndenge moko histoire ya oyo lingo beta ya rythme misam kasi yango na peka esalama na vie na yo zo beta nde vie na yo
Yo pe mobali na yo Chantal 3 fois a fiança basi 2 fois fiança basi 3e fois yo ndem to ko fiancé trésor bola yango to pesa trésor bola mwana mukie boy oyo ko vandela ye oyo ko lobela vie na ye mobali wana tala vie ya mobali na yo criminel Chantal yo bala mobala malonga te obala mobali ya malonga to za na benga ngo libala po kotisa biso libala ozala kana fiancé ya malonga te mobali na yo criminel mobali na moyibi mobali lo yo wana zangi kimi ndaku abetaka yo makofi akangi yo lisu Chantal yako betela batu vi na yo eleko banda kolata vi ya mwana mukelo kola rythme samu otelemeli yo bimiseli ye misu obandi ko finga na mama na biso Marie Misam po muntu akolobelo azate po muntu foya kolobela Chantal fo ezala Manuela kitoko atelemi ya lobeli yo banda nko beta histoire ya vie na yo yo tozalaka ba photo eza na mire na nga na ba page na nga soko koti na page ya Manuela okuta lisu ya mwasi moko boy mobala vimbisa oza malheureuse na libala na yo oyokaka nani akotaka makambo no yo za na libala bien te Chantal koyaka kolobaka makambo libala te po yo moko ndenge ozana na vie ya studio mobali moko aventurier moyibi donc criminel azana eloko te obokolaka mobali Chantal yo obokolaka mobali obokolaka trésor yo obokola mobali est-ce que yo ki muntu asaleli yo mission bat baye balobeli yo yo so moni bat baleki na bale news baleki na ba page musu baya kolobela ke Chantal abala mobali Chantal abala mobali bes nyoso ba yebi eza vi na yo pona obokola ka mobali mwana na za mwana muke eza shwa na ye bolingo eza kana agité makamba bolingo ya makamba motema makamba bolingo eza ka mystique mwana na biso loko ba petisaka mutu alingi akende mutu esi akei baswetaka eka ba bonne chance eza shwa ya ndeko mwana na biso après tout aleki de 18 ans aleki 18 ans eloko etant que mama olobaka na mwana mama malamu alobaka na mwana omoni mobali place oké abala azape mobala liboso te oya bala ebele mwana wana tanga zo place azokende kobala azana ba famille azana ba noko ana ba tata mwasi azana ba mama leki azana famille munene si ba bongisa libala na bango yebana na mukili c'est que famille déjà yebaki eza choix mwana sali to pese kaka bonne chance mama malamu place mwana ke ibalubaka mwana nga soki oza heureuse ezala ozana fazer ozana mutu aliboma eloko ezala plus important mwana azala heureuse comme aza heureuse aza bien zo sentir ki naza bien na Manix bonne chance mwana biso félicitations Rythme Sam félicitations eza choix na ye na ba 2020 o na ba euro na ba 2020 toko kota susu ba mabala ba toko oponela mutu libala toko oponela mutu mwasi oponela mwana na mobali asa grande fille ayebi tina nini ya lingela ka Manix na ye poti lelo nzima aza mwana kolia na poto mais tanga sali choix na ye ya mobali na ye eza mabete félicitations ma fille libala nyonso ezalaka na papa ezala makambo ebele mabala ezala makambo ebele bino bato oya ozana maladi yo ozana même malade ozobela même malade ndenge mwana biso nanu abali na akende ko découvrir mutu na mutu ana chance na ye mutu na mutu azana chance na ye mwasi mobala balaka liboso aza kombolela msu bibishi o mobala balaki ya mibale kombolela msu mami ya misato eza Rythme Sam mutu na mutu ana chance na ye mobala koza na basi 100 mobala koza na basi 300 mais azaka na mwasi le msu moko o ya lingaka penza na motema esa choix zamba liboso te za histoire pe ya liboso te to mona muta liboso ta sali crime te asali ka choix alandi choix ya motema na ye asali crime te ba congolais bokomi ko tia ba photo mwana partout bokomi ko tia ko finga non naza d'accord na binoté surtout Chantal Ibola moi so za na ba défaut ebele moi so vina ye otambola bien te vina eza trop salité trop sale oza dignité ya koya ko telema o juger nanu o juger mwana wana bandi visika oza dignité Bible solo bana biso avant o lakisa muninga lisape o potio eza na liswa muninga mitala non potio eza na misu na yo ozana ba problème o eza sérieux ya yo moko muntu personnel na couple na yo e marchaka te
couple ne so marché te mobala nyokolaka yo mutu nyonso yebi ke mobala nyokolaka Chantal mais okangama kaka na studio na barrière a inga kaka na mobali yango kasi yo pe banana ko boya mobali no criminel po mobala ko beta mwasa kangi yo liso aza criminel mbala liboso nga manoya na vina nga na mona liso ezotangisa makila kati ya liso etangisa makila na mona nka na yo Chantal batu baloba na oboya trésor a bicho te pona ni lelo ko ya kotinda mwana na biso oya kotinda mwana biso obandi ko fingela biso mwana mama na ebula mais yo Chantal yo poza bula Chantal oza bula ndako banda ko vanda na sentwe otikela mwana a remplacer héritage na yo mama Chantal a remplacer kindumba na yo tant na lobara na bino ke Chantal aza illettré aza analphabète bourrique Chantal izonga classe tika distraction tika bikota koto yebi CGT oye kaka mbangu elenga caméra opelisi caméra pa obandi ko finga est-ce que za likambo ko finga za likambo ashua na mondo yo mobali na yo batu nyoso toyeba mobali na za na caché ya PD trésor aza PD trésor lisoko efungwama mutu nyoso ayebi ke trésor mobali a Chantal aza ka PD Chantal mobali na ye a divergent mwana na ye Sergine ozana ba problème sérieux na kati ya couple na yo ndeko Chantal mitala nanu couple na yo changer nanu vie na yo avant oya kolakisa mwana wana ponga na ye kokotela ye etant que congolaise etant que maman na yo kika pasi ke mwana na bali maman na liembongo na yete a vivre sengwa libala mwana na yete maman zate maman kota mabele c'est pas grave neti biso ba maman na ye neti biso ba ya na ye na sepeli nga na sepeli po mama nyoso alingaka mwana na ye place mwana ke soki mwana aza na kimia ba mama bozolandanga toza na bana bino lelo avant bokuta na ba papa la biso basalela bino choix te mutu mote basalela ke choix ya bolingo ba mama babota biso bakuta na ba papa na biso ndenge zalaka na love babota biso na 2020 so ba mama nanga baponela asu mwana mobali te. Bonsoir bandeko nanga bomoni Manuela Kitoko atie Sœur Marie Misamu babi artiste akufaka te musicien akufaka te akufi me ba œuvre netikalaka yango Manuela ye kaka tcheli bino susu Sœur Marie Misamu po mère na biso tanga zayi na bomoi akabola kate oyo mutu arando bandoko solisa mututu donc naza libre ya kobina Sœur Marie Misamu na bini pona lokumu ya nkolo oh mama na biso asala biso ba plaisir abetela biso banzembo to bina babi mama akoki kokufa mama koki kokufa mwana tikala kata mwana tikala babi mwana soka sana libumu azalaka ya mama na ye azalaka ya mama na ye lelo ndenge mwana wana Rit atikali na mokili akomi mwana ya biso nyonso mwana ya Manuela leki ya Manuela Kitoko aye awe tant que mama et tant que yaya Rit aza congolaise lokola nga Manuela Kitoko donc veut dire que likambo etali congolaise tant que congolais naza na droit ya koya koloba mwana ana mama to akoya kolobele na minute po mama isa kenda biso ndo to tikali ba yaya na ba tanti na ba noko aza na famille mais tellement zaka congolais mwana star mwana na biso nyonso eloko nini mimi Manuela nazali na posa koya kolobela sujet oyo te mais eloko moko pousser nga Manuela na ya kolobela na sujet oyo to solo la nanu mwana mukie boye mwana mukie aza mwana mukie marqué âge mba aza mwana mukie na leki bat donc akomi pas même na ba 35 aza mwana mukie leki pa na biso ya musika ba mama eloko etindeli nga na okende na tout droit na ye kolobela natali na landi video moko boye na mama songi nakuti video bato batindeli nga video wana trop nakuti mwasi oyo Chantal Ibola asali video pona mwana na biso Rit leki na biso Rit mwana oyo aza presque âge moko na mwana na yo Ornella mwana muninga Chantal mwana muninga marge mama kufa nzamba sali ye grâce azuya ye mobali babali ye famille Meli Masanga mukolo nini tokomela masanga toyoka ke Ornella po Ornella za dia na nzoto alibala abeti pena 3 pièces aliputa mwasi ya libala yo na nobali sate yo moko mama Chantal Ibola na vi na yo bala mobali
mobali abala te me yo moto fiança mobali mwana no ya mukolo nano abala te. Comment okoki koloba ba congolaise avant koya kolobela libala Chantal oza mieux placé te akoya kolobela masolo ya libala. Premièrement tozalaka mbangu vitesse na kolakisa misapi. Chantal yo lakisi mwana ya mukie bo aza mwana pa na yo. Oye kokanga nanu mama na yo okangi mama Marie Misa mutu akufa na ye. Mutu esa akufa na nzoto ese pola. Obandi koya ko sala video moni sagesse tanga lobaka ke bande konanga. Manuela fingaka te. Manuela yaka kaka ko expliquer na ye ko expliquer nde ba vérité ba réalité. Chantal, oza na problème ya classe. Oza na problème ya sagesse. Mwana mukie lokola Rit Misamu. Mama mukolo lokola yo. Ozo la kise misapi otelemina no kangi po kanga mutu ndoki po yo moko foza la pen ndoki tellement yo Chantal place yo kolela ozalaka ndoki ozala misala mabe mais c'est normal mutu akufa oyeko banda ko betela biso lisolo mutu soki déjà sa kufi azala ndoki azala magicien azala ndumba azala nani masumu nende mama wana mama Marie Misambe sa kufa. Donc yena biso si to a séparé na biso donc mutu azana bomo ya ko swana na mutu akufa te comment yo mutu azana bomo yi oyele ke osala ba rando ndongo sala na biso ba oyo bato rando okima biso okomi ko sala rando tina mutu akufa mama bato kangi yendoki tellement yo ozara ndoki oza mutu misala mabe Chantal mais c'est normal o vando sala vidéo pour na sœur Marie Misa mutu sa kufa na ye okangi mama wana ndoki. So kindoki neti akufa na zaka ndoki ti lelo ye mutabebi si mwana e mama tozala nana toz raisonnera nana avant sala likambu Chantal libola il faut zonga tanto ba ke zonga classe yo il faut zonga classe yo il faut senga nzamba peso sagesse. Comment mutu akufa na ye siko yo mutu zo lakisa mama mukolo za na ba 45 ans Chantal mwana wana mukia bandi visika ozo lakisa Rit Misamu misapi mwana wana ndumba mama na zalaka ndumba siko yo Chantal po nini basio bozalaka ba bula ozalaka bula ti lelo kindumba na yo premièrement na 45 ans na yo oyo ko fiancé mobali na 44 ans muninga pesi yo mbongo fiancé mobali copinage fiancé yo vandaka mobali anyoko laka yo Chantal avant oya ko beta lisolo ya couple ya muninga ya vie ya muninga to via mwana ya mutu tala nanu lisapi oyo lakisi Rit nga siko Rit wana za mwana nga etanke yaya etake congolais na eka kozongi solo lisapi oyo lakisi mwana wana Chantal yo balate na vie ozwa grâce wana te yondo fiança mobali na vie na yo boti mwana no boti babala ete ni fiancé po âge mwana no azana ngo ornela eza âge ya fiançailles il fallait ba fiancé nde ornela lelo to kake Chantal bola balisi mwana zuba diplôme mwana nazaka mayele mwana wana atangi ba classe na ye libala love ezalaka na agité manix soki sikoyo manix wana yozo lobela mwana na zimo bali manix abala soki 3 fois mais yo trésor à bicho avant abanda na bibiche potongo trésor wana fiançaka mwasi mususu tanga yo kuta na bibiche a fiancé bibiche tanga kuta ni susu na yo Chantal au fiancé ye kasa sali pe mabala ka misatu ti ndenge moko histoire ya oyo lingo beta ya Rit Misamu kasi yango wana peka esalama na vie na yo zo beta nde vie na yo yo pe mobali na yo Chantal 3 fois a fiança basi 2 fois fiança basi 3e fois yo nde mutokyo ko fiancé trésor bola yango to pesa trésor bola mwana mukie boy oyo ko vandela ye oyo ko lobela vie na ye mobali wana tala vie ya mobali na yo criminel Chantal yo bala mobala malonga te obala mobali ya malonga to na benga ngo libala po kotsa biso libala ozalaka na fiancé ya malonga te mobali na yo criminel mobali na moyibi mobali lo yo wana zangi kimi ndaku abetaka yo makofi akangi yo lisu Chantal yako betela batu vi na yo eleko banda kolata vi ya mwana muke lokola Rit Misamu otelemeli obimiseli ye misu obandi ko finga na mama na biso Marie Misamu po muntu akolobelo azate po mutu fo ya kolobela Chantal fo ezala Manuela kitoko atelemi aya lobeli yo banda na ko beta histoire ya vie na yo yo tozalaka ba photo ezala na mire na nga na ba page na nga soko koti na page ya Manuela okuta lisu ya mwasi moko boy mobala vimbisa oza malheureuse na libala na yo oyo kaka nani akotaka makambu no yo za na libala bien te Chantal
koyaka kolobaka makambo libala te po yo moko ndenge ozana na vie ya studio mobali moko aventurier moyibi donc criminel aza na eloko te obokolaka mobali Chantal yo obokolaka mobali obokolaka trésor yo ozobokola mobali est-ce que yo ki mutu asaleli yo mission bato baye balobeli yo yo so moni bato baleki na bale news baleki na bapage mosusu baya kolobela ke Chantal abala mobali Chantal abala mobali beso nyonso bayebi eza vi na yo pona obokolaka mobali mwana naza mwana moke eza shwa na ye bolingo ezalaka na agité makambo bolingo ya makambo motema makambo bolingo ezalaka mystique mwana na biso eloko bapekisaka mutu alingi akende mutu esi akei baswetaka eka ba bonne chance eza shwa ya ndeko mwana na biso après tout aleki de ya 18 ans aleki 18 ans eloko etant que mama olobaka na mwana mama malamu alobaka na mwana omoni mobali place oke abala aza pe mobala liboso te oyo abala ebele mwana wana tanga zo place azokende kobala aza na bafamite aza na banoko aza na batata mwasi aza na bamama leki aza na famille munene si babongisa libala na bango eyebana na mokili c'est que famille déjà eyebaki eza shwa mwana sali topese kaka bonne chance mama malamu place mwana kei balobaka mwana nga soki oza heureuse ezala ozana fazer ozana mutu aliboma eloko ezala plus important mwana azala heureuse comme aza heureuse aza bien azosentir ki naza bien na manix bonne chance mwana na biso félicitations Ritimi Sam félicitations eza shwa na ye na ba 2020 oyo na ba euro na ba 2020 tokokotaka susu bamabala ba tokoponela mutu libala tokoponela mutu mwasi oponela mwana na mobali asa grande fille ayebi tina nini yalingelaka manix na ye po ti lelo nzima aza mwana kolia na poto mais tanga asali choix na ye ya mobali na ye eza mabe te félicitations ma fille libala nyonso ezalaka na bapasi eza na makambo ebele mabala eza na makambo ebele bino bato oya oza na maladi yo oza na même maladi ozobela même maladi ndenge mwana na biso nanu abandi na akende kodécouvrir mutu na mutu ana chance na ye mutu na mutu aza na chance na ye mwasi oyo mobali abalaka liboso aza kombolela ya mosu bibishi oyo mobali abalaki ya mibale kombolela ya mosu mami ya misato eza Ritimi Sam mutu na mutu ana chance na ye mobali akozala na basi 100 mobali akozala na basi 300 me aza kaka na mwasi na ye mosu moko oyo ye alingaka mpenza na motema eza shu eza mbala liboso te eza histoire mpe ya liboso te tomona moto ya liboso te asali crime te asali ka choix alandi choix ya motema na ye asali crime te bakongolais bokomi kotia bafoto ya mwana partout bokomi kotia kofinga non naza d'accord na bino te surtout Chantal Ibola mwasi oza na badefo ebele mwasi ovi na ye otambola bien te vi na ye eza trop salité trop sale oza digne te ya koya kotelema ojuge nanu ojuge mwana wana bandi visika oza digne te Bible ezoloba na biso avant olakisa moninga lisape opoti oyo eza na liso ya moninga mitala nanu poti oyo eza na misu na yo oza na baproblème oyo eza sérieux ya yo moko mutu personnel na couple na yo emarchaka te couple no ezomarche te mobala niokolaka yo mutu nyonso ayebi ke mobala niokolaka Chantal mais okangama kaka na studio na barrière a inga kaka na mobali yango kasi yo pe banana koboya mobali no criminel po mobali akobeta mwasi akangi yo liso aza criminel mbala liboso nga manoya na vi nanga namona liso ezotangisa makila kati ya liso etangisa makila namona ngoka na yo Chantal batu baloba na oboya trésor abicho te pona ni lelo koya kotinda mwana na biso oya kotinda mwana na biso obandi kofingela biso mwana mama na ebula mais yo Chantal yo poza bula Chantal oza bula ndako banda ko vanda na Saint-Ouen otikela mwana a remplacer héritage na yo mama Chantal a remplacer kindumba na yo tant na lobara na bino ke Chantal aza illettré aza analphabète bourrique Chantal izonga classe tika distraction tika bikota koto yebi CGT oye kaka mbangu elenga caméra opelisi caméra pa obandi ko finga est-ce que za likambo ko finga za likambo ashua na mondo yo mobali na yo batu nyonso toyeba mobali na za na caché ya PD trésor aza PD trésor lisoko efungwama mutu nyonso ayebi ke trésor mobali Chantal aza ka PD Chantal mobali na ye a divergent mwana na ye Sergine ozana ba problème sérieux na kati ya couple na yo ndeko Chantal
mitala nanu couple na yo changer nanu vie na yo avant oya kolakisa mwana wana ponga na ye kokotela ye etant que congolaise etant que maman na yo kika pasi ke mwana na bali maman na liembongo na été à vivre sengo libala mwana na été maman zate maman kota mabele c'est pas grave net biso ba maman na ye net biso ba ya na ye na sepeli nga na sepeli po maman nyoso alingaka mwana na ye place mwana ke soki mwana za na kimia ba maman bozolandanga toza na bana bino lelo avant beaucoup tana ba papa na biso ba salela bino choix te mutu mote ba salela ke choix ya bolingo ba maman ba bota biso ba kutana ba papa na biso ndenge zalaka na love ba bota biso na 2020 ba maman nanga ba ponela asu mwana mobali te